bloqué. Ça bloqué le kala. Oh, il y a bien téléphone à faire. Et bah moi m'ba le terre. Ah bloqué. Si pour ta bêtise le terre. Ah, il y a mon dans besoin les gars te vos commissaires. Après bah sous conseil au PC conseil. Et puis il se conseil les a solo ba sur le banai. Parce que c'est un narato. Alors il a ça changé quand il y a un conseil parce que le conseil est que biso to lobila ka wana. Et donc biso to lobana fali ka yango wana. Ta wana ya mo na cha bude na luketo. Obina leleki. Obo ba bloquer yo mona ki. Oh, ba bloquer te. A bloquer ban on ne asana zo mbete. Abenga yo de c'est-à-dire yo kutu bosana. To sa bino mi koleza le mona o changer na. Na lo ngakota wa yo. Ah lo ngane yem tabia ya bi abi soka zo pesa kutu fali conseil. C'est que faire gola na obete. Au monte wani za soni. Azo linga sikote a se rattraper. Oh, au ben mato ina neni po. Problème oyo au reprocher fali. Les amara moyemba. Faire déjà ayemba ka abina. Siko yo reprocher nit nani. Abina ba gola ba za imoro ba. Au moins c'est que on est le faire comme ba gola. Bah reverser mais il faut vérifier parce que moi exagération à moi trop côté ba gaulois mais 25 000 billets sur déjà fandi bon si quand on fait ba pesa que double des jours il y a Adidas Arena to conseil kaka on a comme vérification beaucoup mo ba soni to fallait tirer ko sala même pas 20 000 abi ko toni ça ça la bi Arena on les a primé na parler na demi ça bi fallait toni ça on fallait le toni ça colonie no toni ça na façon nini et puis ba sniper ba mbila ba kita abeta concert on a ba conditioning otika koko sabiso accord Arena tanga beta mo yebike ba combattant ba tumba garde non akasi bon siko oyo po yu Arena po beta yango ba mila ba kita po ba condition betela yango zaki façon ya défier même conférence libi éviter est-ce que collègue ils insulte ça va quand même bien dire collègue ils sont normal parce que bango tout baza ba leader et puis bazaki ba collègue na kata musala po bango tout baza ba ministère bazo dépendre na wera c'est normal c'est normal le ba golo bele ba non to solo la ratos au moins bino musu c'est ça que to luka ko créer polémique na les gambo ça normal o moto muso abenga moto impoli o tuni impoli pour nini o po abenga collègue oh c'est que na yo mo zo comprendre tina collègue te et ça ndenge mo za ba président o to mo na net président wa to bima ya je crois na bossa ni aza mwana muke so abenye homologue ya Félix Antoine bien Sassou Nguesso obe yango po ya za petit dimi donc aza président mboka na bango donc c'est-à-dire na éviter côté wana vous comprenez bino mususu eza ke polémique mususu mama ke ezaki journaliste par rapport à question ba ndoko poser insistance na inde et ça que va tirer attention place on a pour yemo ga yebelo nya na luka a créer buzz dans ce point en pleine émission ou bien pour je ne sais pas mais du moins on les acquis réponse y artiste bango tout bazaba artiste monte monte na plateau na une émission ba diminuer ils ont un sens et dit que nani blanc n'a pas exagéré dans ma mususu au moins même na kibinda na troba kibinda za kibinda ya ensemble tête troba kibinda c'est le fou et pas banda mama ko yemba ta yaka ba no memela c'est le fou bilamba ezataka banda ko yemba bozo tuwe nze munini vocal ni fala sala na kata kibinda ezate ya biba jino bazaki ba musicien fali jino equaliser fala ça de ba nzembu déjà ça ba clip voilà alors on a bilo mususu hein bozo ngo boko mesa fali nde so ndi fali ba massa to koli na bango to yebani alobi te bango ba ça pour ça abi ke faire abi bango bateka déjà ba mongol ngala landaka bango ti ba kizengi ni tu Alexis bino tangi na komone et puis na répondre moto to koti na banalité et banalité on répondre ba propos yi alobi pour na faire papa azana loka malonga o akobimisa te na monoko ne vous comprenez moi on va nous que cacher na et samwa po ye musani ufinga ba so ngana ovanda na bando répondre po ngape na finge to ko mandenge mo po ngasu beza bomuti kolo ba to ba musuba ko mosa polémique na likambo héritier auto lo ba o ndenge sangwa lo ba ne gabiki kuna ya likambo ko mina maite ya likambo ko yemba et c'est polémique ba fâché ba ko fâché ndenge nini ba fâché oh ba fâché ndenge nini ba fâché ba
fâché pour nani traiter est-ce attends comment fallait ah va dire que vidéo fallait de circuler ah donc bango ba yebi que fallait mbeza wana so ayembi mukamela mai ba beza mabete te bango ne mo so que bango so même bango ba milana l'eau c'est la vie donc nous avons fallu ayembi dimi oyemba mukie mai ebele on vient bali bumuti malbité musala nous a faut yemba ebele mai mukie. Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu le matin à la présentation de Katolobara ici, qui est au Congrès, c'est officiel. Actualité oblige parce que j'ai le réel plaisir pour moi de recevoir pour vous à Benjamin de développer quelques sujets d'actualité parce que tu es mis pour l'actualité. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Sharon Zazaza au four moulin derrière la caméra. Un grand merci aussi à mon Arnaud Matoumou dans la régie finale. Pourquoi pas dire un grand merci à mon boss, M. Tovis, un FIPA, moteur Amadoris. Un grand merci à Yabuno Lubika, l'argent propre mon soin, Y'a tout le monde Amen. Avantageuse patron éternel, un grand merci à l'unique et le secteur mondial Yaoud Moucheni. Et mon appel à Moussika, les boss, Erigan, quoi mixage, quoi mineta, Belé construction agency, BC en sigle, big dédicace à vous, boss et patron, Ilunga Kalala. Je te salue, Ebika patron, pour le zéro, le BAT. Surtout sur la même langage, Jana Sharon Dazia Ben déjà invité Nanga, il y a Lélo à Benjamanda, à qui je dis bonjour et joyeux anniversaire. Hein. Merci Dieu le matin, merci beaucoup. Donc, la personne qui va sur l'Ingangaï, donc, les jours anniversaire, ils avaient bien, au CP là-bas, et au salon, moi bien, à cadre, pour encourager. Voilà. Au peu à mon épée, à opérer pas pour l'amiga, il y a mais c'est vrai, parce que nous sommes là-bas qui est direct, qu'est-ce qu'il y a au peu sa numéro, à tout le monde n'est pas surtout placé. Oh, mais numéro, on a un peu ça, on a sa numéro, on a un peu pour Moutoumsou Tamsou. Voilà, au Bengo Boafinga, je comprends. Mais numéro, on a un peu ça, ils ont plus 243, 99 66 88 930 pour Zouanga, sur WhatsApp, sur la bise donc. C'est ça. Donc, on a PCB Mote, na Maman Lisa, Loboko, na restaurant Best of Africa, Kuna, Chicago, Mote Mabatu, il y a le boss Mémoire Boudimbo, on a PCB Mote, place des Alidons, on a PCB tout Mote. Donc, Kitoko Joli. Kitoko Joli, Benjamin, merci beaucoup. Et puis, merci Ming, il a le boss Junior Gimbia. En tout cas, cadeau na on a mon yango, merci beaucoup, droit au cœur, quoi. Voilà, merci beaucoup Benjamin Latoko, tu as déjà tout sur là parce que tu as le développé. Boni Basolo, il y a eu Arena, il y a eu billetterie, ils ont évolué. Kitoko Joli, donc bientôt, vous savez qu'il y a une soldat au Cameroun, mais souci n'a besoin de mingi qui tout bête à deuxième jour pour ça la bien. Deuxième jour. Parce que si deuxième jour et ça la bien, pour tout succès non bah one. Donc déjà 25 000, Nous dépassons déjà combien déjà dans 30 000. Oh là, 30 000 déjà. Parce que bah pousser ça, tu continues à former il y a 45. Oh 40 000 t'es. Tu pousses tu vas pousser en continue à souka, so continue nini au moins lumière wane ba no souka place ba no souka ça no ba pousser tu na souka. 45 000. Format configuration. Ah, de là il y a 15 000 t'es ba supposé le babino 15 000, 20 000. Bon ça ba moi ni l'or ba musuku ba expliquer o ba yebi ba mara moneza c'est-à-dire que ba comparer ko pomper. Voilà. Tant billetterie fongwami ba pompara ndamu par rapport ya ndenge ba bosombela ba pomper net 10 000 ba pomper net 20 000 et tant ba osala sommation pese sika monte o bateka wa ba panzi tant ba moni que 10 000 wana esili ba pomper son mususu so wana esili ba pomper son mususu c'est comme ça neke na eza lo biso atende to sala ma mona mbili ngambili wana eza mundela ebelo unyosala. Très bien. On a parce que Balobi, jusque là, le 26 avril de l'année prochaine, de faire rigolo, on a parlé de la défense arena. Oh, si le réseau système pas polémique et belé parce que les partisans, tout le monde va aussi bien ça. Les comment on a mis tout le monde peut qu'en internet, c'est mis liste, il y a vente. Babio fait rigolo, surtout tout le monde a pas de moline, on fait rigolo, ça souté. Tout le monde quand a mis héritier, on a 10e, Bawario, Balobi, bon on fait rigolo à Kewa. C'est exactement que nous avons fait vente voilà. Top vente biso de mu créer mu da créer même za ndombolino yete mu da sala gi kas ya capturer ne karao et c'est-à-dire eux za mundele mu da zotia kas voilà. Merci beaucoup à Benjamin Latoko ta déjà tout monde a rôle comme parce que tout le monde peut côté quand ba wario ba yepi ba on est au tolo balikambo héritier ça normal parce que koko mané na poto tanga komi na Paris et bouger ma mobile moni bato belé dans musu bando mona lwa ndeke aroyana ba musicien ti mais ko komane na poto sali nguwe mao esalamana donc biloko wana bato ba bibi na ke biloko wana o bango ba vivre za makambo tango era yaka na poto ya liboso nguwe ma donc ingombi ya deux fois te oyo tsasali ya osakana te
tala mundele donc ba policier ba kiti ba mila ba kiti pour le sécuriser moi ezate donc ngombi na ga mais tout le monde la fille j'ai la boyango abi que non bato bazana ba ko yembe omoni wana net wana muto na otangila ko moni net ndeni kasi ya boyango biso to abeta masona bango biso to beta masona biso ya biso ya okota ndenge nini e ba ndeni o depuis fala banda musique nana tela osala ngombi ya bomuti non oui omoni na ngwa nante mais faut on dit marelo omoni mutu so asala eloko na ye mona na miso batu tout le monde aza ko lobela ngo bon actualité lelo héritier kanga actualité pourquoi parce que eloko wana ko kitana bango na pote sala ngwema mundela kiti nane salamate faut on dit marango faut on dit ma na salamate na génération héritier sala eloko na ye yo lingwa ka oboya ngo po bino nanu ko bosala eloko ti ate ya makio na nan to mona ti auto ke poto o mona na ngwa yambi mais héritier quand même faut qu'on dise maloko monta kitina ba miese boy sali ngombi ndela kitie donc pas comprendre que donc awa neza boy senga photo ya kaka voilà faut ya kaka embouteillage ya nyama siko faut qu'on dise rappel loko so monta sali lo wabie yo so ko linga ke ya yonde ba ndima yango so yondi ba batuti yo pa ndima ngote so bango ba committee a ndeni ba kipe makamuna bango bazila oya bango so ba beta suki nanti ndeto ozila wana peut-être ya bango soki ya bango bakosala pe ngombi basali ya bango mutu na mutu akosala makambo na ye bino bovandi wana kabotalaka ya baninga ya bino mutu akokipa ngo aza te akasi très bien donc faut féliciter nga na loba goga toto ya tembe en tout cas félicitations et ils ont mérité parce que même ndenge za wana so talié et là on a compris que concert on est en mystique pour na moni na poto même za vient sur liot à longue Canada et ba vient sur ba Jano pétrole voilà donc c'est-à-dire que donc les locaux today ndeza bowe raninga za bowe à quel lelo jibe pa oya tala sur degré donc faut qu'on dima mon tout temps on nga sel loko na ye on a besoin de récite ye loko na ye donc et héritier ça le logo pour na hasard mais hasard comment écriture et puis arotika histoire na ye que oui premier concert né à poto ndenge rata Zénith les lozo beta mas na scène musicale Zénith ça là ba 4 minutes ouais akas mais scène musicale 6000 yo jusqu'au 6800 donc soit beta on va débordement to ko mata na 8000 mais on le bibongo beche moi parce que pour ça mon toi accro na maman de l'autre moni héritier otana babimaki na à sa intervention l'émission ni mo wasala na Israël mutombo sango et cité polémique et bila avant voyager ba lobby héritier babi pourquoi héritier ko benga faire rigola à votre traiter des collègues à sa grand frère était né parce que la masolo ya collègue na éviter est-ce que collègue ils insulte tout ça rappelle quand même bien dire collègue ils normal parce que bango tout baza ba leader et puis bazaki ba collègue na kata musala po bango tout baza ba ministère bazo dépendre na wera c'est normal. C'est normal. Non, tout solo la ratos. Au moins, il y c'est ça que tout le monde créer polémique dans les gambos c'est normal. Oh, mon monsieur a bien un poli, au tout ni un poli pour un nin, pour bien collègue. Oh, c'est que n'a yo mo comprendre de tina collègue. Et ça n'est mo za ba président auto mo na net président auto bima ya je crois na bossa ni aza mo na muke. So bien homologue ya Félix Antoine ou bien Sassou Nguesso. Au boy yango il y a un petit demi donc asa président mboka na bango donc c'est-à-dire na évité côté one vous comprenez bilo mususu ezake polémique mususu et mama qui ezaki journaliste par rapport à question ba ndoko poser insistance na inde et ça qui va pas tirer attention place on a pour yemoka yebelo nya na luka a créer buzz pas mususu pour en plein émission na ye ou bien pour na je ne sais pas mais du moins o ezaki réponse y artiste bango tout baza ba artiste montu mo talinga te na plateau na une émission boye ba diminuer ils ont un sens voilà ce que bino ngangi nini allo baka ke oui faire bon non c'est-à-dire quelque part sur la réponse na ye aza ko reconnaître que faire aza mukolo ma boy ko no ba terme au journaliste mandako lo voilà la émission allo ba on na la ko yimo c'est-à-dire que ya ko ba ngote ne yo loba mais andimi yango donc bolingi soit sandi ah ba gola donc c'est-à-dire non c'est-à-dire que les gens ont babinga et l'eau, y a un moment où biso dozalia, on a réussi à ma goulois qui ballon, on a pas distraction. Au bilo, mon sous et à distraire bino par rapport à objectif tous en c'est you arena. Vous comprenez? Miss on a biso fait la wana. Au boya côté la distraction, mon boye. Oh, ils a qui mentionné l'autre. Net one et minute.
tu héritier ndimi nde soki saini nde sali ke boteki zomona te ke tozokende ba futilité moko bo o mema biso na eloko te. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Abéchement dans l'éclaircissement, tiens-moi lumière parce que va te délai. Bandé comme on moi genre. Mais est-ce que tu as dit l'intervention il y a Manix yende tout le monde à la place à Warrior alors bah autant que ça fallu dernièrement tu regardes ces conseils moi le but non pour naïe et le qu'on reproché dans ba concert il a fallu il y a fallu ça bloquer a bloqué ndé ça bloqué kala oh yo binenga nini téléphone a fallu ye ba moi mbalo wana terre a bloqué ndé asipota ba bêtise wana terre ah yo mo dans les bosso les gars na te vos commissi après ba sous conseil au PC conseil et puis ces conseils les a solo ba tnyo sur ba ngai ah c'est qu'il y a bien trop. Alors que ça change, il y a un conseil. Parce que le lobby conseil est que biso to lobby la raika wana. Et là biso to lobby na falika ya wana. Ya ngwa mona cha bude na luketo. Ko bina ndeleki. Boyo ba bloquer yo mona ki. Oh, ba bloquer te. A bloquer ban on est azana zo mbete. Abenga zo kudongo c'est-à-dire yo kutu bosana. Posa bino mi koleza le mona ko changer na. Na longa kota Warrior ah longa ne yem tabia ya lobi abi soka zo pesa kutu fali conseil c'est que frère gola na obete obene mato au moins que wana za soni azo linga sikote a se rattraper oh obene mato ina neni ni po problème oyo o reprocher fali eza makamba koyemba faire déjà ayemba abina siko yo reprocher nit nani abina ba golo baza ba imoro ba au moins siko wana longo faire comme ba golo kasi yango lobi faut loba na faire ba lobi conseil da so peut ça conseil ya peut ce conseil pas fali que ko bina ndele kitro na weke ko yemba so pas faire au faire déjà ayemba abina so yo peut ce conseil au moins que oya loba ke ya soldat neza na si ba bloquer kala ngam na webisa yo ba bloquer ah bégérien ba bloquer yo ba bloquer zela mu commission ezali ya umela te o fallait obeta conseil alinga matana podium ba boki na si nous avons binois voilà on peut ça nega bula mabe rien ya sali azali a traité o tchetembe na wana ah ya sali na Warrior tout ça tuna nani lité akanda makamba sara na podium na fiki ba tombola bina bo babwaka na fiki so ezali ke na ke oui ba tunyoso ba panzani bwa nga buka na bassin obi ke konista ko to se katika blo wala ko beshiba obi mais il a traité ba golo wa lui mabe abi baza ba handicapé intellectuel au monde des ona après traiter ba golo n'importe comment et ça va la raté ko sale logo te o nda bimisa ipo na fali ne kangi ai kangi you bino bo tiba ko ta wana what of fingi golo azelo te et ko sale ezako tuna effet ko te ato fingi golo mais o ya fali e kangami na nzoto bina ba mukili mbelo bango est-ce que ça prendre il y a le but de pour faire ça les logos ça bien la carrière il faut faire ça non yé Manix wana habiter le festival estimaté pour faire déjà zalaki fallait zaki na nte différence yango na faire zalaki fallait zaki na nte faire zaki déjà na 95 wana fali na nte fallait robima ayo yoka na siko na 99 tanga koti quartier la te ndebo yo yebay mais faire déjà 95 boyebi à part maramba barumba des jeunes 95 à côté na kata cours des grands wenge 4x4 tout terrain ba yebi ce que faire ça fallait ça kiwa donc les gens ngomba biloko o wana nde kangi pe na fali monde za wana kangi papa wala yo wakati ninge weka nyanga motambu kangi ndelo ko betaki kangi eloko wana tika mais ce que yango loko kangi bon to moni Alexis Ochipa yeli faire mabe alobi te bango ba ça pour ça ba bi ke faire abi bango bateka déjà baza ba mongol ngala landaka bango ti ba kizengi niti Alexis bino tangi nga kombone et puis na répondre moto ki to koti na banalité te banalité o répondre ba propos yi alobi pour na faire papa azana eloko malonga o akobimisa te na munoko ne on se comprendre moi on balo ozake caché na e samwa po ye musani kufinga ba so ngana on vanda na bando répondre po ngape na finge to ko mandenge mo po ngasu eza bonguti biso to sola musique to sala analyse to permettre pe que na ba musicien ba ye ba place nini place ba rere zalaki abongisa o lelo ndeza boye na monaki memezala nani momio nani
Kisinjora abike lelo na comprendre ce que fait la comment ko kisama munga ba na oloba na yene mdana voilà ozo comprendre neti wana te bango ta ba no sala na ninga défi ba bike oui wana za le prise définition monta ko ma ona azate ko faire tanga betengo et tie bango vertige ba oyeba te elo ni définir ba ko pesa susu habité abakisa ki njora abakisi abi to andi mafere elongo na mambo ya yu arene fois beta 3 fois triplé à triplé arene exact au monde que au voir arene après une semaine beta au voir arene après une semaine fois beta 3 semaines voilà prise définition na bango elo kasuka o wana nyonso ze le côté eza ndenge mona jibe na wera jibe beta Olympia abeti Zénith ayo beta Bercy mais wera olia banana na bani na Bercy abeti Bercy ba munene ba aya beti double Zénith pour ça bilo wana bana wenge ko sala ba GT po ya ko zo bina ba ti o yoze la bamba une semaine so zongi na salle wana to betongo deux fois akas donc eza na ngoti na mongote moto na monto na nzela na sauf que salle falite mukasalango donc mutu nyoso ko betango faire ya beti po longola biloko bino bondo mona ke plus définition moto so abeti wana seke yebe na suka abomi yango yango moni rêve na bango sili o ba le ko so akouver bon bango ndeza na batiki eloko oloba ke o ako pesa biso ko ba yo beta ko arena ba moko ndi ba za raison te ye ko tunde za na soto tie bango ba salo bango beta e ko na tana na didacité salo ba beta sigo eza ba 7000 ba 6000 mais faire abeti ya 9000 ozo mona te ke bino bolo ba ni za pamba abandi ne lo ali ko pa 6 bino ngala mais Denis Salobi a 25 000 il faut vérifier non Denis ba ko vérifier il faut vérifier parce que bino pe moi exagération à moi trop côté ba gaulois mais 25 000 billets sur déjà vendu bongo siko tango faire ba pesa ke double 2 jours ya Adidas Arena to kosa ikaka wana komi vérification beaucoup moka soni po fallait atira ko sala même pas 20 000 abiko toni ça ça la bi Arena on les a primé na parler na Denis Sabi fallait toni sango fallait ze lima toni sango bongo ça colonie no toni sango na façon nini puis ba sniper ba mbila ba kita abeta concert on ba condition nini otika ko kosa biso accord Arena tanga beta ngo ebike ba combattant ba tumbaka garde non akasi bongo siko oyo po yu Arena po beta yango ba mila ba kita po ba condition betela yango zaki façon ya défier même Koffi Olomide il y a devant ça Koffi Olomide mais a betela ba condition ni aya na nzela secrétaire général ya francophonie momi na rwandaise wana ba kota na banzela belé surtout bito ndo dévoiler et comme mara mususu po beta salle wana et après ko beta yango no mona ba kitaka même ba sniper donc ba tireur d'élite batiki muto awaya concert atiki mutu kana 1 km kwa ko matina salle bokota o loba ke oui asali plein neni o même ba combattant ba combattant wa ba commanditaire bakanga bango boketu pembe bakanga kai boyebi yango te yango za ba biloko o esala ke ba fongola motema siko ba fere biloko wana nde pesa bango kanda ba bituro siko to sala ngo siko to fongola na fere abeta biso moto sala promotion yane bongo okas siko bino boko sa biso ke abeta 40 personnes 40 000 ngo ba kota ndeni na condition nini et puis concert ndenge nini o bango ba koya yane nini to solo la musique kasa yo beta abi sindule ngo ba bayi omoni so ezaka bongo fali ninga na depa banda carrière ni na kota ta na actualité ya ba variété mondiale ti tangela ngata moko nana tela pe ko sala sold out ti ezala Olympia wa banda na ngo atela ko sala sold out ti o vérifier o bandi na Olympia Zénith ba salle to abeta wana atela ko sala sold out na salle monte atamote oui tangela ngata moko ezate vous comprenez donc c'est-à-dire que le coûta tellement l'équipe trop lelo ba komo mona ke vérité biloko na nyonso komo kina mai ba komo luka ndeni ni ya luka ndeni ya ko se racheter po ba luka ba couvrir elo na bongo bientôt ba yoka suki fallait zo linga sa na oka non c'est suki yango na nginga tinde ya annoncer lobi ya pesi ba wa yo ba luka place papa wala za ba échappatoire OK na wana te wana za ba échappatoire stade de Matou a senga di double abi ba nira akobeta ngo moni akobeta
Oh. Ministre bon mutatinda ki azalek. Ministre aboy. Mutatinda ki aza. Omoni ministre ona. Tokota na 2025 akobeta mo. Oh. Bon ministre na yo kasi aza libela. Ba otia musu na 2000 remaniement ça na 2025 na ba janvier. Pour ça remaniement ba ko changer ministre wana. Akobeta stade le roi ya lo ba ke double. Tokotale na double awo. Akobeta double wana. Na canal. Et bo so aboy na. Aboy ko ni bo biso tinda ki. Ba vertige ndenge omoni ba vertige ezaki faire la tie à double Adidas Arena. Ya yeko tia double stade. Ndenga zu ba vertige sikwa komo no se biso obeta stade de France. Ba ko vérifier kuna ele la fois fata solo kuto yeko ndi. Ah eloko bango balobi ba bi défi ba tikeli faire wana. Défi a tikala obeta stade de France. Faire ndenga za alongoli déjà loko na bi na beti te mais ça longoli yango. Ndenga mo pa ko kepe abeti ko signer stade de France, Parc des Princes a obeta yango. Oye flèche au mata, fallait ça chiter. Oh, ah oui, acheter ndé. Babiti lelo bien sabiye mta numéro 1 lelo. Bon passer de l'île si yo kasser au biselo bien. Abi artistiquement l'équipe faire et même la carnet d'adresse à l'équipe faire. Carnet d'adresse c'est sa musique qui était sur la musique. Voilà. On comprend. On est ba relation za mama mususu. So to comme na mama ba carnet d'adresse et comme mama mususu. Mais lelo neza bo to beta masula musique. Tant to beta masolo, to beta masolo ba carnet d'adresse. On comprend. Voilà. Oh, so to lobi mama ba carnet d'adresse o cha o biso to ya obeta masolo ya falina ba faire mais to che inosbi aleki bango nyoso. On comprend. Donc c'est-à-dire que to longo na makamwana wana eza musique te. Musique to solo la siko. O ya beti boy, o ya beti bo prouver ko aza capable. Ya wenge to mona yango. To mona yango même na fikini ba beti bango tout le pango moko mais nani akokita na podium. Dongo dongo. C'est très. T'as bien pour ça ba jeune ba vieux na wenge. Ba vieux na wenge ba tika mama na histoire ko ngana ba ge. Na ebité ba artiste ni ba ko longola biloko. C'est na guerre no ba longola. Jamais. Na ba comité. To défendre ka ba mi ba artiste na biso ne do défendre bango bomé. Ba vieux na ba sala ba mama na ba histoire ou ezake etika là. Eza mama na archive. Oh le lot pena to yo comprendre que oui, bango pena ne ba sala polémique ya solo pi ya vrai. Polémique wana. Polémique à vrai quoi. C'est-à-dire que ba vrais amis ba kabwani ba sali bina concurrence mo boye loyal et puis lelo ndeza boye bazonga na bango susu donc et ça les commission makasi. Tu vas c'était son susu. Très bien le bibongo ngi na solelo mo parce que tu dis que yo posa parmi bato basala na zakari baba baso. To moni mikolo na moni na landi elo moko pas tu refaire qui na wana lobi ke. Mwana muteke tababo. En tout cas merci beaucoup na Goga Toto ya Tembe 007. James Brown de la musique congolaise. Ngai na obenga ye donc l'idée il y a jeunesse musicale. Pourquoi? Parce que héritier aza artiste ali bosona na kibolenge na ye mta pesa elengi ya ba artiste tout zo mona wa ba fabrica surtout bazo elengi ya kosala musique pour monaka héritier koti na kata maison mère. Oh oui. Ko so la musique bango tout nazo longola mutu te ba tout oyebike ba yeba bango na sima ya héritier mta pesa bango elengi même posa ya koya na maison mère. C'est héritier. Trop jeune, bogard mignon. Vous comprenez? Donc, Azam Monto a pesa bango et l'engi a pesa bango posa musique et Azarape a besoin que moi respect on ezala. Talaga ezakutuka abanda liboso te mais encadrer bango tina kati ya wenge maison mère. Mais lelo maestro aloba que lelo so ba comparer bango bale en carrière ya leki ko ba kututé. Kaya lobi aleki abi moi président liboso na ye aleki même na mode de vie aleki na mambo belé abimisa ba miseko le kaye akota la chiko le kaye na mamandule abeta ba tube za planétaire héritier na betité abeti ba concert ami orchestre poto liboso héritier alors mambo belé voilà donc ba comparer bango tabi héritier ça jeune talent do ye héritier ndenge mona ba bina filé ba misien na ye ba Patrick Beckham le moi bon donc il y a ça guide il y a génération là oh il y a ça après ba jeune génération na ça guide par rapport à quoi abi ya ça la mambo ko yemba na no po yemba bien héritier la kisaye obrigado oh bino kolinga ya mo bo histoire to na kobetela bino mama so beta ko Alexandre ndeni vo ba kamwa Alexandre ndeni ya kiteste na wingi Fabregas ninga zana donc bino boye ba teke Fabregas po yemba na maison mère c'est héritier nande héritier ba benga na maître supérieur vice-président
omoni ba guerre to tika ka poisa na ngoma musique omoni na musique moto moyandi ma moto ezati mais histoire biso to changer ngo to biso to zali to loba héritier encadré ba na nyonso moto ta loba moto ta ofuka et héritier so bi yo yemba te presse oyo eza bien te ba longolango boko sala bo yembi mais héritier so ka yi alobi ke o yango te o ranso na loba te bo longola tondi makabatu ndenge fabre abengaka jeune na age nano héritier aza mokolo na ye et puis abanda musique liboso na ye donc kolonga liboso na maison mère lingo loba te okomi eza loba neti kokende liboso eza kokoma te ye na akomi te soit disant ye muta banda sala batibi ya danger omonte makambo na sala uto beta na ya 2000 bilo basali ye mpona kolakisaki aza na moke ye moko ayebi bato basali mais noir mpona kolakisaki moto na musique na akola te na esprit baje wana basali yo na akoli te yo ozobunda na bato ebele ozoyeba te ndeni ya kosauvegarde makambo nao siko koma oluka ndoki na nsima na yo moko otamboli na bien te eza lokola neti moto olongoli bazeme ebele ekomi siko na tanga na ndako libala boyo tata mosi na bino moto aosalaki obota te etamboli na ezali ndeni oui obeta bati bekanga mais sikoyo musique ekenda wapi alobaka mpe ke moto asalaki musique nevanda se vibrator azaka clair na bato vibrator moto asala bongo tokende no sikoyo bien ozwi album ne lokwa antidote na ezaka nini na poison tala album wana ye moko fabrice ne eza bona ndenge mayele na kobeta musique andenge wana lelo oyo atikali so otie musique na abeta lelo na oyo ntango bazali na vibrator omonaki ya différent makasi pourquoi changer ngo ekoma Villa Nova ezaka nini soki light parce que bazalaka baassocié na vibrator ye vibrator za musicien na nazoyebisa yo eza histoire ozo comprendre eza histoire fo oyebisaka bato a changer yango ekoma Villa Nova mpona nini normalement vibrator alobaka na baka ya bleu mon frère yale nene aza mokolo na bango ye moto alakisa koyemba ye wana yale même vocal ya vibrator ya fabrication kosala na maison mère vocal ya liboso moto apesa vibrator eza biloko mosusu oyo eza ke bamema ngo bakende nango na bato eza ke oyo bayebi makambo yango te na biso ato oyebi biloko wana ngai ekoleka te na olekisa yango te na obeta tout droit mais obeta tout droit nga nayebi tosisa no mambo ya pacho RFI nde tomoni asa neti kodémarre ken piana oyo ekepe mwa genre adémarre ken bazoteka badendor ye moto azwa ye aya na ye na monde ma communication ken piana pa biya kopesa makambo te lelo nayebi te moi histoire vraie est-ce que pacho RFI moto aya na ken piana na mwetali media ou est-ce que pacho RFI azalaki parmi bato oyo Zakari abimisa to azalaki nde abi azalaki na ye mwana palais ari bon moni makambo wana hermo bango baomimango na ndenge ya polémique na bango. Okay. Hein? Elle a une polémique, mais pas tu refi, aza montaïe montaya naïe. Et mena Zakari, c'était cousin à Zakari. Ana Brésil, José Mukendi na pesi mbote place azali. Donc yé montaya naïe. Wana maman ya Zakari ovanda na bandal na Lubuzi. Yé montaya naïe. Tant Zakari uti poto, bayaka naïe. Nous monaka Zakara pesaka même na pesaka na Sultan bonabu mais disciple ali boso c'est ba Jean Flix au Jean Flix c'est ça que Zakara zana na poto yé azali wa yé représentant ya Zakari ya solo c'est Jean Flix parce ça dans passanda dans tel 4x4 grands poètes aya regarde bien Zakini mo ari ne pe mo na Zakari ti azali ka chargé ya stratégie me pesa ça c'est ba boula kota stade makolo à l'époque ezaki nango vraiment nana iba biblo wana akoli sine be stratégie na ye akoma be na ba stratégie mais ya kolobake ye muta pesa Zakari stratégie te wana na ngona kandi kaka ya komisala ngai wana na kiparate mais na ndenga histoire ezaki pas tu refi na ndenga komema ken piana pe mais na zakle c'est oui pas tu refi muta yana na ken piana pe mais na zakle voilà mais ya kolobake azaka mwana ba dendo. En tout cas, on est bien dit. Bon, on est à la guerre entre Bango Mbale, Naïbi qui va au Bongisa na Bango. Voilà, Bango Mbale va en ligne va potanaya ou va Bongisa. Olanda Bango ti. On est à la guerre na Bango, mais on est en famille. Ça, on est tingai.
nazaki na famille petit azakle ndenga famille mais ko ya na TV motasala ke na banda pe na ko ya na koma pemeni ti na koma na kopo c'est Peggy Sasa ponga na yaka za via ebika ke ba petit wana to vana na ndako Zakari na bandal na bukaka 380 au côté formule 1 tant au côté première parcelle deuxième étage ba modifier ba vient sur Gaspard pour ando foot le wana tant ba modifier donc c'est-à-dire que nga to vanda wana ningi ya famille mais ce que le wa petit na biso mo wa bandal bazaka na de new star ba ibeki wana pala Zakari bando ya wana tongo butu ba nini o photo les gars l'émission fait vert ba nini les grands frères nga bobo manda en Afrique du Sud abi BG yo pe ko kendika o cha bango nga mona ope so forme apesa nga na beta ba 3 pièces voilà na compagnie bango te biso to koloba te au président na bango za ka suki Doudou na bosani ba kombo na bango o yo folo bela biso vie bona bo ba changa président na bango to mema pe trophée to pesa viezat au mon émission une première fois na les na TV za émission za ka sala 3 tiges et 4 tiges je crois moko Zakari mo azana ngopo yemta yamba inga ayamba biso moko pacho RFI moko Jean-Flix Basassal et puis mususu ezaka na Peggy Sasa le roi ba komanga na ba guerre bazaka déjà na ba guerre po Peggy Sasa mutayana c'est Jean-Flix Basassal OK mutayana c'est Jean-Flix Basassal vous rappelez na ba JC Makolo ba Magloire Kembo ba Berté Djonga tout ça mo ebele mais ya ndenge ya Ken ezaka mutu ya muta relation ya pas tuer RFI pour même à la émission na so tali au moins que Ken aleka le micro ya pas tuer RFI muta lega mutu acha yemo ezaka vina biso kutu nani Thomas Louaka ya la émission les places apprécier ce que Peggy Sasa OK donc je comprends donc ça pas biloko eza que bagarre wana biso okipanga kipa ngote po na bima déjà makambo wana. Merci beaucoup Madiana makambo mais tu beta moi le solo muke parce que tu l'as pe intervention mo ya Blana Mosaka ou te ko beta masolo mo ya Kitambo tu solo mo muke parce que Blana Mosaka le belo mo abi le lo azo révéler batumo lo moko banze mususu oyo fali série abi parce que abi fallait banda ko ya Kitambo ando fokate Kitambo parce que famille ya maman ni bana Kitambo mais fallait botama kunati ando ya moi mingi abotama na et pas la maman na bango wana na Kitambo abotama na famille ya maman na bango avant kende bandal akasi abeti seulement abi déjà est-ce que déjà la Kitambo abi na Kitambo déjà ba ibara déjà fallait sa musique na musicien mo déjà arrivera déjà ko beta ba style soit ya ba loko kanza rade mutu mo na ba style mo boye ay artiste mo ayi déjà bon na yebi ke nani Blana pe a exagéré na ba mususu omoni même na kibinda na toloba kibinda za kibinda ya ensemble était toloba kibinda ya sele fumu et pas banda mala moko yemba ta yaka ba no memela sele fumu bilamba ezate ka banda o yemba boso tune nze munini vocal nini fala sala na kata kibinda ezate ya bi ba Juno bazaki ba musicien fali Juno equaliser fala ça déjà ba nzembu déjà ça ba clip voilà moni ba bilo mususu hein bozo lingo bokomisa fali nde so inde fali aka ba masa to koli na bango to yebani oti ko extrapoler so bozo flatter eza mamsu mais bilo muso lingo me mafali wana yango te yango te neni na oya lobiye pas amona kitamba bike fali comment déjà na chambre na bango comment déjà fali pour champion d'Afrique et de Caraïbes omoni ba bilo wana nyonso wana wana eza ba futilité ngai na omona ngo eza na ba kosa leka comprendre yaidi ke osala mate et ça matende neti ya biloko wana landaki oyo namoni o ba papillon de fali papillon voilà ala biloko mo osala ka pona okumisa fali so ndini ala tikala koza biloko wana nyonso wana solo biba betelo histoire botuni nabi botuna fali vocal ni asana kibinda po etikala o ba vocal batu nyonso o ba bijou mulolo banani batu tu etikala ya iya banosa vocal ezamani poza même leki ya Suzuki nani Fiso Luzubu bana ba vocal ba sala na kata kibinda nouvelle image basala bana ba vocal basala alors j'ai ma chanteur deuxième voix parce que yé fali ayema na kibinda même ya sele vocal ni ba no sala est-ce que tu nous règles pas pendant tu nous règles tu ne equaliser azala qui chanteur na tenga na tsala oyebete wana o tu abi chanteur et orchestre fali aura déjà l'idée orchestre nini talent la table moi bon moni bilo muso wana ba kosa leka e bilo ba kosa leka
ya bifala sala déjà album omoni fali na ndenge ya boyi aza grand chanteur était même na ndenge ya boyi kokola fali à part aspect na kobina ya onde bando ko apprécier kwa kira cha mwa choko na ye tekeri na mutu asali mwa suki banini eloko alito ko percer buti biloko wana ko biso to yebi babilo ngai période wana na percer lito ité to cha tek ya okanga oh papa biloko wana so to yebi yango donc ngai wana na mona ngona yana mo biloko kaka awasala ngo kaka na ndenge kaka ngai na ndenge histoire ngai biloko wana na mona ki ça n'importe quoi biloko n'est pas le cas c'est non yo siko histoire wana eza vrai to ya nini o blanc na betaki ya nini net ni mambo ba papillon mambo fallait sala mambo la nini de to kataka ne moza eza vrai to ya lokuta bon c'est-à-dire que eza la vrai eza lokuta na mon importance na de salini parce que so eza vrai ne salini na mon même de l'homme jambe ou dans le biabi et tu es déjà mystique avec moi la Caraïbe non mais il y a le déjà pas comment en tout cas bien avant parce que bien pas démarrer fallait voilà et on avait des gars va falloir va couper avec un Caraïbe oui comme la zone la ah oui il y a solo et on a fait moi la Caraïbe oh abi mais ya le bien abi ba sera fala lo revedi ba loko kanza boule pas les meilleurs artistes de loko kanza ya mumu na ndo beta ba genre wana non bon kozala na rêve eza problème était oye idole na ye abunga na to bunga na mti idole na ye c'est Willy Boula de la famille oh idole ya Fally c'est Willy Boula pire petit ya Willy Boula so tel même ko yemba ya Fally mo ba bilo musu c'est Willy Boula siko baloko kanza nezaka ba rêve mais bolinga ko mima ngote na ndenge mo c'est comme si ndire ya ye sérieux na yeba loko kanza netine na époque wana ayeba loko kanza nzemoni ah je comprends wana tuni ya c'était période on bango ba loba oh ya lobi ke oui postant ozonga na biloko wana za ba 1900 eza 2000 eza 1900 oh ya loba loko kanza période na bima ayeba loko kanza net na nzemonini vous comprenez parce que ba bima ya wana na binabi on ya biloko akosaleka poso oyena ba 1900 ba loko kanza ba sérieux na kombo na ebimité oyeba na net période on na 1900 oyebi loko kanza na nzemoni vous comprenez donc c'est-à-dire que biloko musu moto otanga ngo kaka po balobi olo ba 1900 tango ya loko kanza tango période na ya solo beza anenini o baloko kanza ba yo découvrir ye mingi penza na ba fond congolais vous comprenez mais so ya ye ba période na yo loko kanza na nzemu nini ah on tuni hein batenda na biso na histoire de boya rater oyeka ke ozongisi biso lobi na biso lo mo lokuta to ndimakati très bien merci beaucoup de citer des malais na yo DG Manda mais Badoualobi présence à le roi de la forêt ndenge mo bo sur ba ke le roi de la forêt dans la scène musicale hérité Watanabe le 21 septembre le roi de la forêt parmi invité spécial le roi de la forêt na éviter le loyo et on zomo na sur le lo conflit ya bana wenge pona yo est-ce que wenge musique maison mais to ke pena mo bongo bana o rançon na bimisa de lo to mona mo ba piquer za mo na fabrication na wata mo to moni pe koto pe to moni wata na fait parce que wata éclair abi ke ye faire appeler ça coup de pouce te ya mona eza musique ye pe atala mo faire na miso mo pas ta coup de pouce ça te mais on mona na fi mo conflit on a mo entre ba musicien on a pona yo to ko ta faut-il faire le roi de la forêt to ça bango au pesa faute na monta lobby oye à vivre so biso ne ma bien fsezani to linko ndima ba point de vue à bakiti il faut on ndima rappeler ba point et ça point de vue na ye monta lobby makambo ya vivre et puis o lobby ça clair so yo linganga na cha accent na makambo na pona loba nitini o ya lobby o ya vivre o ezaka ya lokuta to lobati ah penande à exagérer mais o wana lobby mon tout le monde amona so ngai yo lingana loba nitini nwa nana likamba olobata ce qu'on a net sur on a lobby est-ce que le roi de faut pas ça fautif faut bien ba petit ne ba coopérer pour accompagner na petit on a tout ondé et ça ma mutu na mutu ils ont dépendre na mutu donc c'est-à-dire que ndeto zalia
tozaba na papa moko mama moko mais tam soza ke na pique par rapport ya ndenge mutu na mutu ndenge ozalela to yo kanati ezaka nango na famille voilà eza lo ngai pe eza pe grand frère ngala na ndinga na esala ngo ndi moka tam super oza pe ke bio bino bo abata ba mo famille moko boyo kana otala makamu na donc mutu na mutu eza makamu musique ngalo ba musique eza ndaka nzambe te musique il faut to tika ngo ndenge zo mima wana moko na ndenge zo kende pe wana po lelo ndeza boye ezo lakisa ki wenge mutu eza ko envahir so otala bien o mona mna ke wi o wuti o betili to betali sur la fabrication to longa na fabrication to ni héritier faire rigola donc c'est-à-dire que na minute yo wenge mutu ezo ya sikopo na ko envahir voilà vous comprenez donc ngapa na ngana koloba kake oyo wana eza ba propos ya héritier o ya vivre so azaki a monaki ke o esalamaki ezaki bongo yini mbiza ba vérité bino musuto ndima ngo bongo même les affaires à bien moto musu ndinga za boye yemo ayebi ki oui aza artiste il faut se défendre ndinga zali yo linga même que ami diminuer par rapport à ça moto mo lokumu on a fait ça fali ba doraki bongo. Très bien, merci beaucoup. Tu as vraiment la souga entretien la biso na yo Benjamin na habité. On a occupé mikolo ba otolo ba musu ba commencer à polémique na likambo héritier otolo ba o ndenge sangwa lo ba ne gabiki kuna ya likambo komela maite ya likambo koyemba et c'est polémique ba ba fâché ba ko fâché ndenge nini ba bi ba fâché oh ba fâché ndenge nini ba fâché ba fâché pona nini ba traiter d'impoli est attend comme fali ah ba bi que vidéo fali de circuler donc bango mo ba yebi ke fali nde ezana so ayembe mukamela kamai ba beza mabete te bango ne mo so ke bango nde so ne bango mo ba milana l'eau c'est la vie donc ne za fali ayembi dimi koyemba mukie maibele oko fimba libumuti malite musala neza fo yemba bele mai mukie mais ba artiste peut bele ba milaba mai kasi mabeza te bon pourquoi fali siko bango baza ko accentuer ngo o ba yebi kaza ka faux chanteur ayebo yemba te oh bon na conseiller makamu yebi sanga siko ke fali ni azana aleki fali na aleki héritier na yemba na place ni ya yemba na autotune héritier yemba ba normal et ba musique monsieur sengara autotune ba musique fali abeta musique so yeba ka autotune eza pona ba UPA kasi ya bango bazaka na difficulté makambo ba hors gamme na ba demi-ton et kasi au moment été même na concert ya faire rigola même ça ba singila ba sela ba autotune ozu ba rappeur nyonso na ba muso ba nyonso ba sala musique ya hip hop ba itizaka nini wana mais biso sala rumba eza musique oyo guitare zo beta yozo yemba mélodie bota la film ya la vie est belle et banda balumune papa wemba zo yemba likembe zo beta ndindi biso musique na biso za yango wana ozo beta likembe na zo yemba mbonda pe zo beta na cadre toke na cadence yango no moni premier artiste vient na biso Kale Joseph Kabasele o la kota orchestration premier artiste o la kota musique et kota studio très bien yango ba benga ke père de la musique congolaise voilà. Donc c'est-à-dire que eza biloko oyo il faut eza principe ya musique na biso ke na rabongo héritier ninga za wana lelo aza artiste rumbiste po abetaka presque à 90% bien 100% rumba pour falloir obengi musique musicien yani tant na loba ke baloba ke ngana loba ke fallait za rumbiste te lelo na komo mona ba TikTok ba mo sele analyse oye abetaka musique rumba te donc so telle musique ne à 100% azana à au moins 60% betaka musique ya libanda si yango blanc na rotoro babi ke ablo rêver déjà o rêver te papa o rêver nini yo mto e bandeli no foza na e bandeli azala ni mujansa so o rêver ni azala ni rapper po muta rêver kaza muto azaki na musique yo bandi yo musique o sala rumbo ke rêver o koma lokwa banani moto ko bungi nzela na ko luka ndeki na o na yekoli na bakisa na kati ke na luka o ngana nzela o ngana yebite na ndo kota ngbi kota kota eza wa muta leki nduki na kimukolo
Benjamin, merci beaucoup. Je pense que tu as vraiment la souka. Il y a traité Sharon Jassou ce qui m'a bien assis ma caméra. Donc, tu as vraiment la souka intéressée. N'habitez pas de retenir ni na passage dans le lot. Mingi, il y a les bosses. Mais, tu as vu, notre connotation, soit sobriquet, tout le monde là. Bino Bagoula, Mimi, Babi, on le pâte Kabassel. Est-ce que. Les pâtes de Kabassel. On a un bateau de banque, oui, bateau atteignent le banque, fait le banque, atteignent le banque. Eh! Omoni batu bazanga eloko ya osala ba na eloko monte o ezaki e ba oluka eloko mo ata sobriquet kanga o comprendre ba oluka eloko mo boye kanga po bazwa raison te to beta nde musique mamba sobriquet tali bisote musique nde to beta voilà o comprendre o bino ba boudé leke belé tellement boudé musa na bino boudé pour profiter na musique ya mabele lisse po boko tana bo couvrir boudé na bino a ezama mamingo ngo yemba yango lo moni tango to beta masolo ba chanter to ko tsaka faliti aza chanter te aza chanter te oh là so tangi bena to tangi fere to tangi héritier to tangi ba vibrato to tchepe fali oui mais chanter to tangi po na combo mais po na voix te na masolo ba voix na matanga même ya vina biso madilo ezaka na stade de Martin na yebisaka bato baoye manzemwa mokolo na kokufa ekozala baosala tour ya cercueil tala même vidéo na omona pesi nini vale amela mai na vocal na ye po ezaki après ye sampayo mais fo mona fali na ai o yembawa panga mongongo azate bolongolaka ye na makambo wana azwa chance kofia pese mpifo kombo ebana asala kombo na simana o même ezala lelo musique ya osala entourage ni ona c'est Koffi Olomide et on va lui dire qu'il fallait la Koffi en mieux akas et azan miette en miniature fallait ça Koffi en miniature et on va lui dire qu'il fallait en miette azala mieux na ndeni ni po yemba ayebi na ko yemba te Koffi ezaba limite à Koffi ezala Koffi ayemba na autotune te ko yemba bu live fallait ayemba na autotune so oza mieux ndeni. Quand on a ma musique, il fallait dans cet album avec déjà plus de 21 albums. Papa, attire le kaka Koffi. C'est le réalisateur de Koffi. Et moni wana bango walo bana Koffi azwa 4 kora, fallait ça zongwa. 4 kora to bien ti le tikala. Wada kora man. Yes mes amis. Hier vous devez passer l'heure le Koutao meilleur live. Il y a Stade de Martyrs. Comment dire que de bilora le coup tabo créer la biso yana benga bilora bango na bike ko na bango ba yoka na kawana etali biso biti très bien Benjamin na ebité ba moto na balandu et puis mot de la fin par rapport mingi zaka ke ba o balingaka héritier go gâteau to ya timbe le 21 septembre bo somba billet bo soutenir mwana mboka chanteur na biso oyo azotombola drapeau ya République démocratique du Congo na nzela ya rumba congolaise a oyemba pe o sepesa batu azotika histoire na kombo na ye pe écriture ya musique na ye ndenge azo bandela ngona niveau Europe pe to bosani te ba golo tout ba tutu ba ngara bonne musique objectif na biso zali fo yu arena wana to beta ngo double bo somba ba billet ya yu arena po so to tondisi yango est-ce que boyebi ke côté afali déjà ba olingela biso boule ke ba somba plus de 15 000 billets pour faire ça l'ampiaka. Oh oui. Bazo préparer donc ba osala lelo na habité so ici ba bandaki po ezelo o mom na ba nga sangisa pena ba sangisa ba mbongo pour que ba sala lelo kwana ne ba sala Koffi Olomide ba so ba misela Koffi Olomide faux producteur a somba album na $300,000 bazo obwa ka na mai o ka ngo susu les gens donc c'est-à-dire que biloko wana tozo bisaka na ba golo ke boluka ko somba ba billet pour que tu atteindre ce que tu tondis on to sali pena sold out et tu zui deuxième jour pour comme en assurance pour à ta premier jour ba sali ba biloko na bango na deuxième jour déjà couvrir biso pour na Adidas Arena ba rater loko wana pour Adidas Arena ezaki ya 9000 places mais to komisa on a 13334 pour la première jour et puis deuxième jour tu as la sold out normal donc pour na relaxer que ata ba luka ke ba sala ke basomba soki 3000 billets ou bien 5000 billets
et n'aimons parce que déjà 9000 places wana vide au monde na pindate donc yango to senga na bagolo to somba billet au fait azoya ko sala bikamwa azoya ko sala bikamwa relais o ezake azoya ko zongisa musique congolaise na première place lelo musique congolaise ezaka susu ezo konza so Afrique te lelo ba Nigeria ba konza biso na ba Ivoirien donc on a nini absence ya musique na biso ndenge ba nobeta na potote na makambo ba combattants ça fait 15 ans et ça dit que vide wana ba Ivoirien na ba Nigérien ba leka biso donc biso tozana objectif que musique na biso faut songa na première place na Afrique na nzela ya faire egola Jésus des nuances na profiter na pesa mbote na batutu balinganga les boss junior Gimbi véritablement na Londres na pesa mbote na taille sentima les grands opérewe héritier vous qui na la crèche George Away passeport rouge forme sila na ngote les petits rossignol hein héritier voama hein coloforme moi na poto ya depuis tongo na fandi sipe Ricky Basta Prince Kitadi Jérémy Okale Potier Maître Junior là depuis Cape Town Gaulois ya solo Mike Mwamba na peso mote Angitar et Gaulois ya solo aza déjà na kin awa la patronne na peso mote na Elvis Alomba depuis Dallas na robosa na rapete maman Claudine Masaka maman Boboto na repesa pe mote na batutu o balinga ngai donc Jos wa fois la moté maman Flore na peso pe mbote place aux alliés qui toko joli donc on est ensemble quoi. On est mais avec Given, ma invitation en bois, n'étiquette qu'à passer à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Ma invitation en carton, n'a pas follow l'ango, jardin d'Eden. Invitation à boy, maman Mokolo fait il a tamabé. Maison Given, à bon saliminoté, à Tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison Given, Mamboka Boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Ensemble, merci beaucoup. C'était la BG Manda et je pense que cet entretien a fait énormément plaisir d'avoir tout dans l'émission au Congo. Et c'est officiel. Un grand merci à Sharon Dazoda qui offre au moulin derrière la caméra. Un grand merci aussi à Moni Arnaud Matoumona. Dans la régie finale, pourquoi pas dire un grand merci à mon boss M. Clovis, un FIPA. Maman Doris, un grand merci à Bruno Lubika, l'argent propre, il y a du monde humain, était avantageux, patron éternel, les boss, Ilunga Kalala, pourquoi pas dire aussi un grand merci au boss, Regen, quoi, mixage, communauté, tabelé, construction, ainsi. Pour faire ici, au Congo de Lyon, tout le monde radio le matin. Vos partages, vos commentaires, vos likes, et on s'en absolument plaisir, et puis on se revoit à la fois prochaine, quoi. Bye.